Karine Mokonzi wana grâce te bozaki pire petit ya Karine Mokonzi avanda pe na ndako Karine Mokonzi azaki mwana bitinda grâce te wana so lelo mona ke ovani na petit mo bwa beti o virunga match kwata babenga ngo match kwata donc biso na monde art to benga ngo bete mosindu mobali abomi luvuata yoka encore mabala mibali ya mabandi boza somo na ebisibilo bo somo makasi bon oui ali grâce te mona libala était côte on va benga trafic d'influence et lokuisa wana ndaku ndasalirer non yo mo sadak fallait patika ngana oyebisa yo te mais bato suba kokala ba kibombanda te yo so molimo wana ki bombanda mais bato suba koka na bali sepela nani wana na bali ewo mbanda mama mibimba mama mikolo mbanda koko dona zoba mbanda ndene bomoni ngabo wala experience ya bambanda esprit siko latanga mwana mususu aluka kipe asale on na bandinga mbongo po bosona na mwasi na ndaku po pouver mwasi na ndaku au moins pe msuna motema pa lingi ete mamboze. Merci beaucoup, c'est l'émission Astar qui commence avec ma petite Massingo, la star de Queen, hein? Donc de Queen Mother. Je suis là, la journaliste internationale. Bisous, coucou à tous les téléspectateurs, à tous les fanatiques de l'émission Astar sur Libanga TV. Ah, donc je vous aime beaucoup. Coucou à la joie Amado Pichuna l'hymne national, champion KMB, hein, Nokwabana depuis Kenya. Bisous à ma maman chérie, maman Katiba Kissa, la fille de la porte, le Paul Mutombo Kalombo. Bana ministère Amel Nyonso, Shalom Nabino, partout vous êtes, voilà. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Vous le savez très bien, Babi Network, Ezaya Koyinda, Ezaya Kobeba, à faire mariage grâce Tembo, na Monsieur Panzu, hein, Monsieur Brian Panzu, oh Lelo, Batu Bazoloba, Balobi que mariage, on est en mariage, va bête là qui grâce Tembo Cop, et pas à Myriam, parce que Mobaluana, Azaki Mobali, Anda, Olingande, Karine Mokonzi, Ando Bois, qui ça y est, à Sombele, Bakado, Basket. Il y a cadeau moi biloko ebele voilà to lobela on kan émission et puis babi moi si naye abomi libala na poto likolo mobali fallait babala na décembre aiko bala grâce Tembo. Alors nous allons savoir pour quelle raison Bakambwana et Salemi babali grâce Tembo. Pourquoi est-ce que libala ya copteuse ya copté et en plus de cela ba chroniqueuse au moment ko bala té babi grâce Tembo a pesi pe misous pe pour ça ko bala donc c'est bien il faut ko bala ndenge moi signonso a ponsakata sali na evi mais il faut afananda kwa libala est-ce que mobali nini o faut fana na ye. Hein? Donc voilà, tout ça na Gusta la Rosa. Bonjour. Bonjour Betty Massingo, Queen Mada donc na bien européen de Queen hein. Ouais, comment on a sepeli à trop vraiment. Beaucoup on a sepeli comme on a eux surtout dans des émissions to salara mingi ba bien émission à 100% polémique émission actualité. Ya on est makambo salara bien tant au leka kozo lobo zo pe sa point de vue ne belé déjà na banda ku ba au sepela dans le sujet à lelo hein pour ça li solo o yo biso nyoso to yebi makambo des tambola et surtout déjà yo na banda yo comme pandi mo kozo loba obi bino ba fi internet ba bi obi ke boyindi sa mabe hein. Ah, ma fille internet n'est pas ça, ma cambo, ma cambo. Eh, donc, elle est qui l'a nangé, vraiment, ma singulier qui l'a nangé. Ma mboka ya grâce Tembo. Eh, ndi maman ou salama, mobile wana, toyebi petit. Eh, msusu na mwasi wana, bolungwisi la ki penati. Donc, mwasi wana tinde ngolo bakia bomi libala. Na motema ne na muna lingaka mbali nae. Vous comprendrez? Abomi on a zoua. Et à zoua ko kité on mona basi misusu o mi boma vraiment ça peut trahison mobala ko sala bongo te tandis que na mwasi na poto ayo bala mwasi na kin awa maseng azam mobali mabe trahison donc je sais que genre ya mibali mo azam mobulu tala kaka donc et mona na alinga linga na ben fi internet et mona nat alinga pe yo ko na ko na police olo ba ke
Yo peux aussi un message à je t'aime dans WhatsApp na yo, il y a monsieur Moko Panzu, je sais pas. Les ara ye wana to kaka bango wana boke krake mutu mo balinga linga ni bato. Bon, déjà MSP bon tout le baké ameka meka bino simba te pas grâce tembo de simbi simba na nini mobala bato ba meka pe Karine Mokonzi simba na ngote mais ameki grâce tembo simbi abali mais yo ebite ke masengo Karine Mokonzi wana grâce tembo zaki pire petit ya Karine Mokonzi avanda pe na ndako Karine Mokonzi azaki mwana bitinda grâce tembo wana. So lelo mona ke ovani na petit mo beti o virunga match kwata babe ngo match kwata donc biso na monde art benga ngo bete mosindu 12 abete 12 et na sensité so disant ndinga sombela ki Karine ngo ba basket mobali opena za mobali ke wana mwana poto faut pesa cadeau même sur mutuka basket c'est quoi ngala ta catch Ketchem super prix à cher. Qu'est-ce quoi? Donc eza kiti okoti. Sande ba fi mingi balika mibala poto. Tolo ba bongo. Bon, yana mibali msupe ya poto msuba zana bangwana ata baza ebele te baza sérieux. Mais sikoyo lokola muyaka mo afingisa ba yakanyoso. O comprendre? Ndeli kamore kuma bonga na condamné ndi mobali. Tala kaka na photo bazali mariage on a grâce tembo. Faut mon mobali abo milu voata yoka encore mabala mibali ya mabandi boza somo na ebisibilo bo somo makasi bon boye wa nini boye eza sensité oh yoka ta mawa ya muninga no mwasi te donc abomi libala ka po bino bale bozala siko tango mobala ngoyi oyoka na minitso loboki na ndako ngo c'est grâce tembo wana ana mabena ete. Est-ce que vous avez pour l'éternité ma bala bongo et puis ce qui moi si on anda ou à laquelle bon ma bé vraiment bon marché faut me bali wana ya 5 mois ça nanda pardon parce que ça les passer na mutunyo so zakana les passer na et surtout pe ba grâce tembo pardon les passer na to qui bika ndo bi mapena artiste comédien moko d'Acosta o ba hotel bundele ko soki na bar monso na flat mo bo na davina et tout donc mutu na mutu ça les passer na sikoyo les passer à mutu to so ça on a les présents. Donc ça les passé naé si comme moi si naé a poto ya siliki pourquoi parce que abomi na libala bia boya kufa pour que azanga bokonzi ya likolo pona wele la mobali donc andimi naé mibali bazana wango pe belé na poto nzamba opeseka mususu mais basala ki déjà programme fallait ba bala na décembre et puis na robe en mariage kuta sombaki à la kisi yango si c'est possible donc moi audio wana ya madame wana ou ya madame Panzu donc ex-femme nae o abomi na libala pour na grâce tembo batike li bango ba continuer ba ça la mariage na bango à lobika ba good luck na bango donc voilà toyoka yango au fur et à mesure to lobaka et les kaka pour na ba fan bazolanda biso siko gusa la yo so condamner plus mobali wana na ebité soka ta linga yo mais yo po boyaka to bo banana bino ko vivre na ba network ngondenge zalaka mais abali na ye grâce tembo alinga ki Karine Mokonzi aboyaki alobi azol betise ba tout azolie mo ba 100 € ya ba course azomemela bango mo ba biloko mais abali ete bino so abali bino te. Maman, ata bali grâce tembo on libala était côte. On va bien un trafic d'influence. Et l'autre est est-ce qu'il y a un caractère à grâce tembo bien soupé bandé hein? Bon continue love na bonga ose la bongo bazu ate na bandé mo ngane na lo ba mwasi wana nda kunda salire. Non yo mo ça donc fallait patika. Fallait patika. Oh. Ngano yebisa yote. Mais batu suba kokala ba ki bombanda te yo so molimo wana ki bombanda mais batu suba koka ngote. Ngai ki bombanda ne kola ni esprit. Nga zala bambanda mama mibimba bama mikolo mbanda koko dona zo bambanda ndene bomoni ngabo on a expérience à bambanda esprit siko latanga donc artiste venu esprit voilà. Donc nga penza so za moi si wana au moins le côté dans la libalo joue à fêter des autres. Mais ça fait mal, nga yo ke vraiment moi si on anda kumawa. Et ça nga bien te. Donc eza lokola azaki ya mokonzi ozui
mwasi azaka mobala batu azaki na poto ozwi siko moni ba gère ya ko welela mutu bongo mablibala ne kinda libu ekenda eumela te. Vous comprenez? So ba umela ba sala pour l'éternité na bango eza bango. Mais mobile wana ndi na oloba pour conseil après nga. Donc akendi ou bien ta okete a benga mwasi na téléphone bakina ndinga bien pour mwasi na kina ndinga mabe. Ça fait mal ne biso masengo mobile a mabe. Voilà. Mais mobile aime souper à monaki que ndenga zo linga basi bazo dénigrer ndenga Karine Mokonza lobaki hein Karine a sa émission moko lobi mobile za 1m49 ya za 1m75 jamais et bala na nante hein et bala na te donc aime susu ya wana pa monaki azana mbongo azana e mobali abia na ko linga mo sinyo so ndimanga akia lingi kuna msupa na wepe simba kitake pa grâce dembo simbi na peut-être ngai jamais nga mibale escroc ba na vie na ngati jamais ta jamais na boya o makasi ngati ngai te omoni kani na baka ngai na za artiste na pa na biso o comprendre malgré na sala activité na ngai qui journaliste mambo internet na sala pe na esthéticienne o comprendre salon Gusta la Rose na limité na mutanzala te no yaka te mobala aye kambala mo Gusta na bala foko ye ba comportement yo bala kaka wale o mirando em supe mo sana patiki mama bongo to e bandeni akolo ba pakei na tiki na ngali bala ngo tala mamboze belé basi poto na nozo mona bango na pe bazaka mystique akolo ba peke boy ndiza bona bwa kisi na ngai. Vous comprenez, mobali on mon ami bali quand de bachaka biso pe na berrer mibali bachaka biso na berrer makasi bangwana randi ba potanisa biso pourquoi toki wapi masingo ata yo moko toki ndi wapi vraiment na sepela ki nango ata mokiete na te ke ozu asopendeni non so babi bo lo bango par jalousie par zoua ndenge bolo bela yango ngai pena Gusta la Rose mama zwaka libanga na Instagram est-ce que na mabe mobala boyanga siko zoua ni na okisapa mobali wana ni mutungu ba mobala okanga photo siliki otalika na imagination na nga na talinga bi o mobala basi bele o na biso te masengu nga na timba makasi mais et ça l'inde bien te ngai na okika passe kolela moi swana et ça m'a bé ma case comment ça fait si il y a qui pire petit ya Karine Mokonzi bozani na banda Mokonzi kutu ndenge ba loba aso dizandinga zo loba abi mobala ngutanda kipene itanda bwa kisai mobala oya kuna pana yola la bapongi yola lili bapongi ke ba mibalo balalela bapongi foko mibala basonzo sonzo na ebisio si a beti faux pour n'anga pena beti faux mais peut-être un super yena moi sa poto isimba ki nango te yango na atiki aye obala na moi si ana ki na bali grâce pour ngana yoki pena ndenge moi si wana poto a lobby donc c'est comme si bazala pe na mo ba problème na mobali wana pona grâce déjà moi ça benga grâce na téléphone grâce à finga e a lobana et tout donc ba beba na des téléphone mobile kutu moi ça alaxi ba preuve que ba kena ko fêter na ba Dubaï et tout consort siko biloko bongo monte que emsu ya wana pesala ki mo ba tiraillement wana ti mobile pas se destin ki na yo balawa yango conseil na opese za nini moi si fuki na na mandingi mo ba malembe bona ebité donc na ti po bangi ba sa marche na décembre donc quand organisation ba mbongo ngaka bala moi so na yena ngwa bali moi susu apena ba kine sala mana ngoto mona ngo mo bala ngaka bala moi si mususu ba boya na zuka ba mbongo ba biloko na ke bala moi si mususu bon foyer ba pe grâce te mo na mususu a luka kipe a sala on na bandinga mbongo po ba so na moi si na ndako po pouvoir moi si na ndako au moins même sur motema pas lingi était mamboise belé hein ouais mibale belé tango lobi a pe ça la première mibale on misupe ba regretta yo mona te mobala regretta ko mo luka so moi si wana ezala to mona ezala kama singu donc na vie faut pas to kina na mamu pressé ouais bi ni l'autre ça la pour prouver ba tout c'est pas normal est normal te ma singu na bandingi mo ngomboy vraiment ça fait mal pour nanga mais
mwasi wana esika azali so aza na ye mwasi kitoko afana na ye kimia mais so ezalaki nde ngai na nga natika te luka bombanda na gusta la rose pika po ye pela bi akemba déjà n'esprit donc azo bambanda sorte na sorte ya ba mama mikolo ya ba koko ya ba jeune fille banda leki otala na munene ocheka esprit mukie na nga na lobi pe na longi pe ouais kibombanda sozo kima ngo pe mingi fo fo mais babi moninga bali sepela nani wana nga bali ewo oh bande uni basepela ki ya mabete basepela ki yo pe sepela non c'est jour à tour na yo pe to sepela bango nyonso internet ko ganga gusta la rosa bali masengu wana mobala bat no sependeni nga bibala batute oh mama wana olo osala mobali musu maria ko linga nga mena ebike maria wana da basala ba alliance no linga nga ngote ke na vivre na marie mo bwililo na kaboli bala batu non so to vivre mena yebike mobala batu c'est ça linga mobali na yo ya yo moko oui nga mobala obala nga mobali na nga moko na senga ata pa nzambi na lobango mais ata ça ne divorcer problème te ouais so ça divorce ne ya batute so ça divorce donc asa ne ya batute ane divorcer ba ane ya batute comme na ya gusta la rose te to ai masing to pe satana tama mbo simba simba mtakosa ote donc to zaka to ki namba mbowe simba babwele lati balibala o yaka oye mobala o preso bala yo kuna tiki problème so za mwasi moza sage o ebise 600 na mwasi na pour on ne sait jamais mwasi na pas ko lukisa na bandenge mo mon vie faut na conscience na morale yango tango o senga nzambe faut ebisa nzambe te pisa maele na sagesse mais to pesa Karine Mokonzi raison alobi ke ya lingaka ne mibali ya batu te po ya vraiment amoureuse alinga mobali na ya la qui c'est partout a poster ala sa bolingo siko loka bana oboya o wana mais c'est pas nzu po ala ki mobali ya batu donc to pesa raison oui Karine to pesa raison parce que malgré ki mutu na epe mo epitaka o comprendre voilà. Mais aza sage omoni aza sage ebike mobali oyo nde na zuye be mimilanga rando basa poto musupeza la rako awsala on tati na bato poto na petango ki comprendre te ba massacrer donc faut yeba on ne sait jamais grâce tembolelo a sepeza zuli bala menga non eza ni mobala bato basala lolango na bango mais faut baza na conscience na morale ke ye moko kutu nde soza mwasi malamu apesa mobali na conseil senga mwasi ano boyi bolimbisi po eza na sens te eza na sens te masengo oh boni boye ko grâce te mwenga lakisa bisoni mais peut-être pas yebena ete kaza mobali abatu abala ba moko mimbale bela poto pe ba komo kosa mingi ba fie kini bongo que na balate na za divorcé na processus à divorce bientôt donc voilà et tout mibale bele poto baloba balanga joana même sou ba se bele pa ko ya na ba mutambo la peut-être pas ko ki na mutambo na elle savait même pas que non le gars en question ou le monsieur en question a sa marié peut-être ayeba kangote bon et longa na lobezani moi si on a des atna benga qui abandi ko blâmer na téléphone parce que basi mabala bazala so bengi yo ebiso ngai moi si na ndaku mama o mikosa ngai ne moi si na po baloba bongo omoni po na oboma te moi si mo pe benga nga Augusta yonde na yoka yona mobali nanga o comprendre ayebisi ngabi na za moi si ndaku moi ça na yebisa déjà vérité yebi asa conscience conscience malgré nos besoins c'est la moi sana mabe na fingi yo ebinga pe muto epita na ko ebisenga ngape telelo mobali po ba yiba bisote o comprendre tika bongo Gusta obike yo a mystique olobane bongo na loba mbanda na ngabonga bite mama o sika po nini ngakunda ningata ke par-ci par là vaut mieux biso mbale to bomba e malamu amona ngakiola benga ngasuta bi cette fille. Elle est folle. Ça va passer pour la français. Ah bon, motoni na français. Yeah, encore bango. Mbanda so benga so swani so na français.
nga pe ba mot français na olobaka ba sa prestel na beta babiloko Vraiment. Gusta la Rosa, maman, j'aurais vu que émission na yo ka donc pour ça ka tezate, pour ça ka to lobaka ka to c'est l'ambiance de l'émission, c'est comme ça que ça se passe hein. Donc sur Libanga TV, abonnez-vous massivement avec Betty Masengo. Voilà. Maman Zoaka, un conseil, malgré tout c'est ka mais ça fait mal. Hein, que ça fait mal, tout ça vraiment la place il y a moi si wana surtout moi na omita na place ya moi si on a pas ça moi si vraiment oh yo pe ba bongi si makam na moi libala na décembre afo ba balana et la maman anzimi atika na ye pona mobali ayo bala moi si mosusu awana ki grâce donc moi si wana akena choc ata olobaka kono ba bonne chance na bango ba good luck mais na motema azara azo yima. Donc il faut d'abord le monsieur ah bon ça na moi c'est ce qui déjà ba boyanaka et ça n'a pas problème mais ce qui ba boyani poka kane moi si o akin nem ta sali libala ne kufa wana ce n'est pas bien. Alors lobinini poto kabola émission lelo je pense la émission prochaine torozana on a sujet musuka ya actualité to lobelonka ne masolezo kende. Moi c'est un coup de demande des queen bon na sepela na simplicité na yo donc aux moi si mon aux sage et on a linga vraiment aux a pembe na yo pour na yiba pe mayeli na sens wana mais conseil on pe ces anini grâce tembo ayi ba kopesa mobali wana conseil soki ba ozala souti na mwasi wana ndako o comprendre bakini na ndenge mwa bien bakabwana ndenge mwa bien yepe sikaza na ndako tout à tolo te ke mobali na ngai po on ne sait jamais muno mutana na mabe na ye tango sali mutu mabe babi tango osala mutu mabe yeba yo pe ba osalo mabe fo yebaka est-ce que mobali wana mobali mbet hôpital makasi ah bon oui mbet hôpital makasi mibali baza mystique donc moi ça ndako non lendi seka mibali baloba basi pe baza mystique ndepe biso to loba mibali ba mystique makasi bango ba somo okoka mibali te mibali mais la lingi pe bangwa olela mibali olula mibali fort. Voilà alors pour finir quelques salutations quand n'engezala mon numéro de téléphone surtout Mikolo Gusta la Rosa aux ma téléphone té na que bon l'évacue en tout cas mais gloire à Dieu en vie hein na ebike là mutu moko linga Gusta la Rosa mingi kana minute o benga déjà na numéro à Gusta la Rosa na appel normal atinda ka yobika code ndezala mbala moko western mbala moko WhatsApp ezonga hein chombo de chez zonga na ngopo wana ka siko esalema po wana ba fano balinga ko vraiment ebele oyebisi bangoni vraiment ba fan na ngai unazawana bo s'abonner vraiment quand bo s'abonner na Libanga TV mikolo bozo ba santa buna mino bolingaka do ba émission ba actualité ya dégâts hein olishima kwa kanyama na murana Aristote Mupoi akuda désiré ya Kolwezi hein basanga na monzoto mutu mo me ba kokati bo enleva kinga bokase na okufa mais na kufite nzamba lingi ngai na sens wana donc lokwa bozwa ki makambo nyonso bozinga ba bijou nanga bazinga yi ba téléphone sac nyonso ekei na mbongo na kati mais nzamba lingi ngai zaina mutu mwa souvenga kaka donc naza wana pona bino o alinganga otindela ngai code na sombi chombo to solo la bien numéro na ngai vraiment za plus 243 99 35 22 707 c'est ça. Merci beaucoup Yango Pesa affiché de l'autre côté place par commis Gusta la Rose numéro nae. Merci beaucoup à la joie Amado Pichou na l'hymne national depuis Paris moté à papa aimé ah donc ma boko banque de moi-même la joie Amado Pichou na mutasimba la fondation Betty Masengo vraiment ba projet za mo ebele nzamba pesa mbongo vraiment pour que to réaliser en gros. Merci beaucoup et de gros bisous à champion Kayembe Noko ya banana Katia Kenya. Merci beaucoup déjà à tout le monde, je vous aime beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Au revoir, bye.